bochila ngai kingandi bochila ngai kingandi batala ba nouvelle basenga batu na ba novelas basenga batu na ba novelas basenga batu na ba novelas basenga batu na bazi magique kongola zakanda toi on a besoin de belle histoire toi on a besoin mutazo ko incarner rôle kitoko toi on a besoin mutazo na succès mundela ebine mutute mais mundela bimana ngana loboko awa siminga aokamwa mutunanga tout na internet tout la ba Nigeria bazaba millionnaire nazaki na ministère de culture ministre de culture Azeb Sangai na uti na Nigeria na moni ba comparer na Chukuma na kena Côte d'Ivoire na moni ba comparer na Gou Chukuma ce sont des millionnaires ouais. Qui est modéro ça na succès na nzota mutu ezaka nini ebi misaka o mutaza nango so mutaza orgueilleux akutani na succès ya bongo et comme ça lo lendo mais soki mutu azali na ye humble akutani na succès ya bongo peut-être que ça là ye kaka étonnement oh les mususu ko sobena ça c'est pas bandi succès liboso nanga on a ça orgueilleux d'autant modéro a commis full boss a commis malewa ba fille mona ezuba en plaire moko ya osakanate nde sali siko ke batu ba mona ngai batu ba chama boko na ngai modéro azali metteur en scène scénariste ya talent moko ba no basi aelio mutu ya théâtre bala théâtre nga bala na ba odia ba tout ça ba ils sont les non mariés opona batuni opona ya teye te a mérité face à mwana nga ye pour teye mwana nga oko pesa chance wana o considérer puis ce que président modéro afandi sur wa téléspectateur otala bon ana fille moko boye to femme moko boye théâtre na odia ba bala to considérer comme elles ne sont pas encore mariées obi que teye a mérité aux anana comme modéro ils a onazane na parler. Mode Nabiso Balandi émission Nyoso Makambu présenté par votre chroniqueur artiste et comédien Karis Dissou. N'oubliez toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV tel corps tel quelqu'un n'engin zote n'zalaka munene n'engin pe motema n'zalaka munene maman o ayebi ko fanda na bana merveille à tous les abonnés de Karine Yamado et à tous les abonnés de Karine Yamado. Là je vois Angelos Langouine depuis Turquie, merveille à toi et sans oublier Dorcas Mafuta moi si Yami nous permet merveille aussi à toi depuis quelque part énorme foula vous êtes tellement belle les abonnés de Karine Yamado sont dans autant ba combo aussi ces missions te ba combo et aux alakaka toujours et c'est plus les lots aux alus le 2 décembre jour oyoyo notre Seigneur, ou bien que Seigneur, colonne abisso a préféré appeler sa biche espace, mais qu'un peu que par rapport à l'évolution et à art. C'est pour cela que je dirais à gloire on va motofatwa derrière la caméra, à fond la bisso, tout le monde a déjà le président modéro, autrement dit Seigneur. Bonjour. Ouais, bonjour Karis. Président Boni. Bonjour Bafan Nangai. Respect na bango pour ngana zala pour bango baza. So bango bazali te ngape na ozalate. Donc baza ba roi pananga. Bonjour. Président Moutakala, il faut te mettre ma solo ya kala kino ya sika parce que batu mingi ba na poto ba monaka théâtre. Généalogie wana, ba époque wana, to nous ozong si le bisongo nan. Mais à deux fois ton bokanisa ngo vous allez mona ba larme aussi et mususu na ba la jomo vous allez ka sentiment na kala na pour faire vivre bison pe lelo pour expliquer biso pena théâtre où tenir dans les chansons tout ta sinandinga lelo parce que yo au vivre ne pas qui wana presque nyonso non époque presque nyonso te théâtre ngana na moni maboke ngalema naza bébé na bali kwanga nzala avant maboke ngalema batu bazalaki ba mulangi ya pembe ngana moni ba maboke ngalema na bali kwanga nzala or avant bango batu pe bazala batu bazala ba groupe salongo ba eyesima ba maboke ngalema au groupe salongo fongwa 1975 donc ba groupe tinzo yeye batu ba ye théâtre
ezala avant kutu ngana botama ata na Congo soki ezalaka te mais déjà exista déjà avant kutu même Jésus-Christ le théâtre existait donc théâtre ce que le bio ça la comparaison ndenge biso to na ko jouer na ba Isobé ba José de Londres ba Saïsaï ba Chani Fay ba Sami Mokili ba Willy Mambu ba Fiotingoma ba Léandre à l'époque là yo il limoté ba cédé nango ezali yo zwango kaka ozupe o internet otier je pense que vous avez vraiment réponse à malam na place que ngai na répondre yo Caris ozui ba cédé na biso ozui ba opétro saka na internet otier osali comparaison si kasoki lelo ezobeta tolo po karizalaki lelo pe fa beta tolo soki kala limwe o kala po limwe za pasi. C'est vrai que le passé c'est le passé mais pour nous préparer futur na yo il faut la passé ezaki ndenge nini donc ça passe pour limwe po zongo kaka kotala ye boni ye kuna azali donc théâtre ngeza passion na yaki yango na succès te na yaki yango te na yaki yango na lukambongo na yaki yango lukambongo na musala o na osala na yaki yango te na luka bana nga na poto na yaki yango te boni neza vocation eza onga na bana ko sentir depuis mon enfance. 82 3 déjà on a répété dans le groupe 85 plutôt dans le groupe Monyota na commune Lemba. Tinde na eko intégré dans le groupe Boutama CB, on a salué le président Boutama CB. Na sali 8 mois dans l'académie de Modero, académie stade de Modero Totokani. Nganaza artiste oyo ba vie ba moningai ba nolinga nazala pembe na qui fait sans souci. Souci ne salé ka ke na intégré groupe. Alors regeta bien ngandi fallait na bimisa yo ngandi fallait na former yo parce que na mona batala yo zakati nanga na na émission na moni papa Kodi batuni balobi mende bino bozo kende boye théâtre yotika na banane abinonge Modero azali papa Kodi atanga kombo na ngai nani ba comédie baza combien donc mutu pa bo ma théâtre azate nikilelo. Bon, si on a la génération, est-ce qu'on se boyer parmi nous tout, on n'a pas boyer succès sur le plan local, il y a TV. Mais nous, vous savez, nous avons ah, vous avez dit que vous avez bolé kananzela, vous avez dit Modero, boyer, tout le monde Modero, papa, nanda, vous allez nous sentir nini et si vous avez des collègues na yo, baninga na yo, vous se sentir nini à l'époque. Oui, et nous comment boyer et ça a un succès dans notre moutezaka nini et bimisaka o mutaza nango so mutaza orgueilleux akutani na succès ya bongo et comme ça lo lendo mais soki mutu azali na ye humble akutani na succès ya bongo peut-être que ça la ye kaka étonnement oh mais azala lo lendo te nga succès nga na lingaka so na bimana batu tout que ça musala musala to saba pe biso mbongo ouais na bi kenga na zotan yo ba belela na bango bino mais ngala musala na nganga na limoté c'est-à-dire naza toujours présent na koyeba na ngai ezala te que so bochenga na scène baloba ke Modero asila soko chenga na scène succès rozala te succès ko jouer te muta ko jouer na scène ezali ko yeba travail bien fait muta ko sur scène o ezo la o bato bazotala bandima yango eza succès te. Voilà pourquoi au moni ngata ngo succès on est bandaki esala nga étonnement so na besala nga quelque chose te na boki lokuta mais esala nga humble esala nga orgueil te plutôt humilité précède la gloire. Voilà pourquoi moni nazonga toujours esika na botama na mabele na nga na botama na ba camarade na nga ya bomwana. Donc
Voilà. Président, la difficulté est beaucoup de temps dans ma casse na série wana o lelo oyo ekomi nango bo pete na bato bazo ya sikalelo ba komo trouver na bango facile o bino bataka lelo kongo kaka mais avec na difficulté moko boye o lelo comme nango na bo pete lelo. Très belle question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aux questions moko tuni et ça n'inga pas réflexion. Donc avant de répondre, il faut réfléchir. En tout cas, si vous avez un kilelo, non, mon oncle kilelo ngondeni, yaka makambo biso saki. Kama makambo tokuta na ngo peka tokuta na ngo peka siko. Ba difficulté bandako. Donc rien n'a changé. OK. Je sais pas, au luka pe mutu mususu, aucune question. Rien n'a changé. Donc makambo to salaki nango. Il y a un gars sauf que CD est long, Internet est côté. Sauf que les lobes ont talanga na chombo, car les amis faut pas sombangai, na CD pour batalanga. Mais les lobes ont talanga na chombo. Mais base artistique, pour Moussa Nabiso les bien, rien n'a changé. Tout ça n'a pas de difficulté. Il y a un sobé, la bataille, la biso, industrie cinématographie, pas ça biso, espace, ba tournage, tout ça la Moussa là. Maïe les alliés. Mais bah moyen à ça la musala to exploiter maïle na biso ezati. Président, à l'époque on a le basso on a de ça théâtre bon on musala mo beza vraiment noblité et la génération où est ko imposer structure wana OK les lo ceux qui même OK ko bal fa mo musala musala nos artistes comédiens bon peut ça peut valeur mais biso kasi OK. Mais je ne sais pas que non, les lots beaucoup structuré que ma vie au basala qui cala. Na elokoni. Na congolais carrosse, na pays ba parler. Te wana ndete. Wa ba kosi, na pays ba parler banani. Tango yana baleki musu basala bango baleki me babandi succès longo na biso. Le quoi ça c'est sobe babandi succès longo na biso. To bandi longo nzela moko. Les mususu de sobena ça c'est babandi succès liboso nanga. Bona za orgueil. Oya lelo oyo. Ah non, moni ça m'a pas de banero. Mutako za na voiture, o senge $10 à nangote. Mutako za na voiture te, ma kabela ba $50. Ba moyen ya mutu oya za na voiture ezaka ka apparence mutu et laxake ah mutu ana la nabi apparence mutu et laxake mutu ana la mais ba bien ya mutu ezala reforme mutu lo bangote so lo bien ngote et faut ba to ba ye bangote pour ba comprendre modero ana bana basi bakoli donc modero souci na yezali ndenge na se faire ko Nanzela s'est fait qu'on a appelé la cimetière en face à Sotraz. Nenga zotonga wana ici là bananaye ba sepela. Ceux qui a soumis voiture peut-être va kabelier. Mais tant que azo lenda nan kolia linzaka soki azuka ka mbongo fasi sana eloko wana. Wana penza so isilité inutile. Wana na so isili na cha petit donc bon nzambe soki lelonga ebiti so lobi yo kaka on a biki ba petit wana ba wana kitoko toza vraiment so na émission lelo eza émission mo bona lo wana eza ti peut-être ya msube présent mo peut-être émission ici ba émission lo wana nit non na sa émission boité mais na bandi ko mona ngo déjà na ba question posée mais oui toza na ba plateau boyo mona ba tuno ba question mo boyo za ka lem suka po ba mona ke modero na chaîne na bango konti ba vie mais eloko ni modero mimi na émission eloko modero ko mimi na émission eza ba question aux journalistes azo poser chroniqueur azo poser ba question moko vraiment oh na et puis ça n'a pas réflexion. Mais tout ça parce qu'on est pas comme DVD spé bandi. Vous avez vu on le regarde TV, ou bien la théâtre, théâtre le TV siko ba théâtre comme le loco au salle aux imbon, c'est là ba DVD. C'est pas DVD. Franchement non, liboso producteur ni liboso o kutana na ye pour comme les films ya DVD et ça la P6 makasi.
film à liboso na comment et pas actrice production na comment Masirika la veuve Masirika zaki actrice na ngai maman na bango ya kotike et pas na ngai abi mono yo alinga ko mingi théâtre no atala kalinga sa théâtre Masirika la veuve film à liboso na comment Masirika la veuve et ça il s'est azalaki domestique na tout ça. Voilà. Comment pour le trop bas producteur. C'était quoi? Il a vraiment aussi qui to lemba. Lemba. So namboka na biso Congo soki muto oteka senglas et senglas on est en plaire au monde batu nyonso ba na senglas. Batu ba motenga teka senglas. Donc tant Modero a commis full boss a commis Malewa. Ba fille mona ezuba en plaire moko ya osakanate. Nde sali siko ke batu ba mona ngai batu ba chama boko na ngai Modero azali metteur en scène scénariste ya talent ngana zo brevet na maboko Vieux Benedou muto akoma ba tatouer mamu na salle wana ba vinga lufar bazalaki ba président Elombe ba président Bodo bazalaki na kati ya salle ta bazo pesa nga brevet ya mise en scène et scénario Modero naza scénariste était Anzela nati ndio koma. Est-ce que oui ba nord ya écriture et scénario combien de parties? Combien? Est-ce que oui ba nord mais wana donc moni yango lelo moni bon tout le monde a son comment au monde présent moka coupabi soko sala théâtre était yaka non la kisayo oh on considère un troupe ya théâtre le kola une école parce que ba la sabatna ina. Ce qui est vrai, biso dans sa théâtre, il faut que ça atteste. Dans un groupe salon, il faut informé. Il faut que le temps ina ou ça la teste. Dans un groupe sans souci, nakuta Fio Chingoma, Vieux Adji Musuri, Tito, on s'atteste. Mais les comment on là? Yaka au salon salate, bon l'action. Est-ce que dans le groupe, dans la troupe, dans la professeur? Est-ce que vous avez un professeur? Vous direz que ça va te belé. Président, tout le bel scénario, pourquoi à l'époque, sur le DVD, il n'y avait pas des insanités dans le film? Mais les lots de l'insanité est commis tellement ébélé dans le film. Les films surtout fera moins dans mon bali, bon. Pourquoi? Et ça, et comme la lélo, Kilelo. 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 Kilelo yango wana. Mais nakata kilelo ngoza batu suba bo yango. Atotala yango na bana. Donc kilelo eza nango, c'est que kilelo eza nango bien té. Kilelo eza bien té parce que ce que tali peut même sur tous les plans. So tali banze boloko la neti par exemple. Bisinga lelo na tongo na baninga alimatu abimakate poya kozela mais sotali nzembo mzoka nyoka lese soki bakoyoka bayoka na bakobayoka nini krini no fo bayoka donc kilelo donc c'est que kilelo ya faux. Kilelo ya faux. Donc ça peut-être tout peut-être nyopi to bendi bien kilelo kilelo ya faux. C'est pas que kilelo ya faux. Modéro la bêtise. Sanité. Comment va kilelo? Va kilelo. Tozo ngasima c'est que ba obabimi lelo ni ba obebisa musala. Tes comportements de batouté. Batouté obabimi comportement. Oh batu babimi basa ba bon comédien, basa ba bon comédien. Qui les longs de comme tes autres embrouillés et ça les comportements mon boy. Voilà. Président, yo moko cholo ba amakamboani zalaka eza mabe mais na ba guide na yo beaucoup plus au kaka mangala moko boy oh comme pas possible. Chance au comprendre le bi mangala mo boy. Condamner lingala. Yo condamner ngande. Basi baké allô. Basi baké c'est une question nazo tout dans la bateau. Ce qui batu badoro zelanga basi baké. Basi baye nazo tout na bateau il fallait bien côté langa. Est-ce que basi baye basi batuni nazo tuna ce qui batuni problème ngo o ngana zanango
Si vous condamnez Modéro pour le condamner Lingala, il y a pauvre. Parce que correspond dans le Bika, première intention, c'était mauvaise. Mais la deuxième, ça a été arrangé. Tout le monde a le baron. Tout le monde. Sauf personne. Batouana et si baki. Moi, tu dis que Batouana et si baki, mais. La première fois, c'est oh le bapo bongisango. Mais si on le bango pendant couramment sans arrière-pensée, oh le bango n'est pas le baka. Ok. Si on le bango pendant sans arrière-pensée, oh le bango n'est pas le baka. Et ça, bêtise. Ce qui est dans la on a bana, bah expliquer bana Modéro zo tourne, bateau bana ko zelaye, basi baye, bateau bana ko zelaye, basi bake. Et ça, il y a problème. Pour pas expliquer bana. Congolais za kanda, Congolais za méchant. Dans le casting, botaka batu papa ya connaissance ou bien par rapport à succès. Par rapport à co-incarner personnage. Par rapport à succès et ça la Congo, batala ba novelas ba ebinani. Batala bazi magique ba ebinani. Est-ce que ça a un sens? Bozo luka imuta yebi bien. Ah Congolais. Na condamné na ba fanatique na biso ba basala ba demande wana bochi na ngai kingandi bochi na ngai kingandi batala ba nouvelle basenga batu na ba novelas basenga batu na bazi magique Congolais za kanda tu as besoin de belle histoire tu as besoin mutazo ko incarner rôle kitoko tu as besoin mutazo na succès te yo etage metteur en scène opona nani succès to mutazo incarner rôle bien bado batanga na ina banani ba bimisa bango po bangonde. Mais là, on peut. Tala, Mundele Mora Yaka. Casting nango ezaka na ina. Moi j'ai les témoins, mutabenga nga gesho. Hein? Gesho mutabenga nga ba bombes basala ba tout. Hein? Masanga bombarda zala na ina casting. Mundela ebine mutute. Mais Mundela bimana nga na loboko awa siminga. Aokama mutu nga. Président fédération ya théâtre professeur Nzei. Yé première fois tout kutana ya ibisinga lobi mobiki si ya yebisaki ngai ke babenga kayo Nzei na populaire mais namoni bazo bengo seigneur mais tant on bandi ko ça une séance de travail yé abimisa lobi oza savant quel sou likolo bat bako boya na bako sa koloba ke théâtre ba mona ngo bon tika to tombola Modéro to ke ça Modéro théâtre ndenga. Donc, je préfère dire sur la comédie. Je vais voir ça, c'est trop fort. C'est pas comme un niveau. Papa, Nazalana Ina. Ngali kana na Ina te. Nazalana Oma Ina. Bana Ina sauf ngai. Tout ça, les groupes. Nga directeur artistique. Ok. Voilà la position. Ngomususu d'Acosta ebisinga lobi. Et l'omba ebisinga, ba comédien n'est préféré, Ezakami Balé. Moko kufa vient sans souci na yo ngano munu ko yo liaka no ka ba fufu mais moko na tala kiyo na koma koluka kolala na yo na tala soko respira ka théâtre te poser une question moko si donc et ça la passe tantôt ça la ba coterie tantôt linga to boma théâtre tantôt linga to picola nzete moko ya elanga ya théâtre eza Modéro Ouazoluka abunda po bana biso basala musala oyo est-ce que bana biso bakosa théâtre na Congo est-ce que tolinga to beta na internet tout la ba Nigeria bazaba millionnaire nazaki na ministère de culture ministre de culture azebi sangai na uti na Nigeria na moni ba comparer na Chukuma na kena Côte d'Ivoire na moni ba comparer na Gou Chukuma ce sont des millionnaires qui est Modéro Mwana kufa na moto soki Rafat soki na alobaki yo idole Bill Clinton mais ya kufi millionnaire qui est Bill Clinton hein moka vraiment batala biso tout ça ba utile tout ça ba inutilité so ba bailleur de fonds baye et longo na ministère de la culture et ba lobi ba bimisa $1 million basala film c'est-à-dire so Modéro za na film na ba kufutanga ta 10 000 15 000 ceux qui parent na sali ba film bongo 4 fois donc na kozo ba 60 000 so na posa na kende poto pour se faire soigner na ko c'est bon na poche na kei baza ko tata ko assurer santé na ngai te donc Modéro azo déplorer vraiment ba comportement ya bongo pour ceux qui ba pesi 1 million ba ça filmer na Congo
Batekata flash moko $1. Bon, perdre, avec 80 millions d'habitants. Beaucoup de mourir à théâtre au Bazana Congo. Oui, t'as la caméra. Le chef de l'État Bengi, non, Modero au premier ministre de la Culture et des Arts. Na kati ya cabinet na yo, so obe pour na bato théâtre au travail na banane. Pour l'avancement. Bateau Batangi. Bateau Batangi. Stratégie ni no cause nango o qui ko avancer. Ata ce qui yo za personnalité même ministre des Arts o azana akoki ko zoyer bana. Mais oui, on va tala ka ba musicien. Nga na ko balusa misu nga pe sika nga na uti na tala pe ba comédien. Batungela biso ba industrie cinématographie, ba pesa biso ba espace ba tournage. Congo eza ba vide ba espace eza belé. Neti lelo bo na onyo comme mona ka bo leki na Aristote, il faut na tourner Aristote za otala na ko pesa yo mais mère. Donc to zanga ba place ya ko tourner. Batungela biso ba espace na ko tonga ba espace ba tournage. Ndenge na ba Nigeria zali ba Nigeria ba zana ba Hollywood Hollywood de. OK. Si ça ne se toi là. Ça fait mal. Prise, tout le monde qui est na shit. Attitude, il y a artiste comédien ou une star. Surtout, nous avons ça là, art dramatique parce que art à bateau. Comportement n'est devant le public. Il y a cause à n'enni parce que l'émission n'a pas été autrement. Autant comme on monte à ça qui pendant la série tout maintenant le colo. Concept pour nous colo. Attitude n'a cause à n'enni. On vivre n'enni parce que à maintenir succès oyo wana zana ngotino absence na ba le belaka ye n'engue ba le belaka sans souci d'Afrique n'engue ba le belaka les autres conseil. Il faut ça toujours la répétition. Le théâtre, c'est une science. La répétition est la mère de la science. Il faut azala humble pour pas pousser la rapembe naie. Balobi ozwi nzambe kabanzambe. Nzambe bakangaka ete azala yo moko kabaye pour te yema wana yeza na likolo na yo. Comportement il y a un bon comédien. Eza kotombola mapekate. Eza te ko apparaître pour ba mona ke yo. Non, yangote. D'ailleurs, ce qui est rare est cher. Ok. Tu continues sur la partie du verre. Président, il faut que mon bas nous basi. Aélio, nous tu es théâtre bal. Théâtre na balai. Na ba odia ba tout ça ils sont les non mariés. Au point, batni au point où était hier. Tu as mérité face à moi. Tu as pour été moi. On peut ça chance wana. On considérer puis. Non, Mikolo, oh donc en d'une manière en général, non, on va pas tout le monde comme si ils ne sont pas encore mariés. Au gros c'est pas bien hier puis là, soit nan de runanga non permettre par rapport au comportement ils allaient le tout. Le théâtre. Bazana bango belé. Bazana bango belé. Bazana bango belé. Le problème est là que ezake mbongo na noté. Il faut nanu mona ke wapi moto mona ke comportement na ye eza ndenge nini. Est-ce que ça homme beaucoup sérieux? Peut-être ils ont visé au mona kaka finance. Mais ngana otala siko esprit, état d'âme ya mutu o ngana na pesa moi na ngai. Non bazana bango bazali te bazali non yo bossa na mosusu et ça l'ambiente bazali. Parce que yo moko siko président, les filles, les femmes du théâtre sont belles. Oyo bah après ça va partout. Lorsque le président Modero afin de roi téléspectateur otala. Bon, ana fille moko boye, to femme moko boye théâtre. Na odia babala. To considère comme elles ne sont pas encore mariées. Obi que té yé a mérité aux anana comme Modero. Isa onazane na parler. OK. Merci, c'est une bonne réponse. Merci président. Na bana na moko to parti divers to aussi. Na bana sko yo bimisa mo ani opena yo mo opena bi ate. Opena ata na keine ni ata se longa na ate a continuer ministère na yo. Ngaza bana belé bana makasi.
nana bana makasi nana bana belé bango tout parmi les meilleurs na otanga nani parmi les meilleurs il y a qui est plus que les autres na belo mo na 6e primaire donc premier totokani premier trimestre deuxième trimestre premier kamba tataka classe moko apocalypse 22 OK moi classe biso na malako premier moi mayele très intelligent premier kamba deuxième période troisième période deuxième trimestre premier mbuyi asiko na bango 3 wana asilisaka anina okiozala premier yende mbabisaka premier de la classe est-ce que nakosi asilisaka asi sa fin de l'année yende sona bana onyoso tu asi sa fin de l'année nani Tchukelo Mboto Bombes Bazali toujours pembe na ngai Pamphile Mamboni le président du groupe on a salué mon président pour un groupe j'ai un président comme on est Pamphile Mamboni donc nana bane belé ba bosser ba gesho ba Doudou Soupou ba Batista ba Elko qu'est-ce qui fait que Otikana nana bane belé donc quand on parle de Lemba on parle du Seigneur mais comment nana bane belé qu'est-ce qui fait que on garde toujours de bonnes relations avec eux malgré ba départ na bon l'air départ ba Minata ba Mir ba wala ba Lemba te ba Zebele ba Jano de Best Massina donc télévision ont cartonné danger et là on est ça là regarder la relation on a bango puis baza ka pembe no bien que baza suna kata groupe te mo moins bakam tout oh mon enseignant au benga ka pe bango boya compréhension c'était bien assez si ba départ a fini bouton c'est ba kina ninga bien senga permission compréhension on s'en nomme kolu yo na wakimanga ouais toi qui t'es un souka Babi écriture ya Modero à Kata SB. Si écriture à Modero ils ont déjà écrit ils ont la kaka appel ya yemoko si la bisalu apesa abetangonga po ebanda mais ils ont déjà écrit et ils appellent déjà na porte kalamingi tezo kota et puis bato va sentir finir le bouton finir le bouton babi ko tate bouton final pour montrer bana tizo quelqu'un ti bango ça déjà na o faut les capina na direction artistique va tala et ni yoro kenkamba moko ni no yamba moko et là tu es ba samwe na ngoso ni ngo so te kama moko ba chef basala pe kunet mais oui ba chef bazakuna neti chef nani tanga kombo ba chef ba ebele ba directeur na direction artistique tanga kombo moko ngata ngi Leandre Lule ebi ki Modero za mama nek do mama na scénariste ça faut kutane pinaï oh mais yo za si ke na ko so na bango te na so na batutu l'équipe ne va juger pour habiter tableau oh papa ya artistique parlant na biso a tableau oh tout le meilleur qui bien era mutu mususu zela ba série biso to comme scénario ba vi ba na uta RTNC ba grand scénariste le quoi ba nzuzu ngoi le quoi ba vie dan diavanga so ba ye ko corriger ngai na comme scénario na ngate ba corriger ngo mukomsu na tuni ba ngabi oh mais vi bino scénario na ba corriger ngo te ba bi ba corriger ka eloko eza na faute so eloko eza na faute te ba corriger ngo te po nga bana bana déjà ko komela bango ba monaka brevet na ngana na pesa ki obenedu o aleki bango ba vie baza vivant ba kupite mamna lo ba vivant ba kupite o aleki bango ta pesa nga brevet président le na salle président ko kabela brevet à combien de pourcentage 81%. Wa soki ozaki na université ba tindo ki sa do 81%. Donc voilà si okenda ka okomaka na tête na mutu et pour na lingaka eloko na osala na connaître yango pe na comprendre yango. OK to comme na biso na suka ya émission na biso na ba toucher joyeux anniversaire à toi maître Kebe. La joie qui manquait à ma sœur Georgette Lukanzu. Joyeux anniversaire à toi, maître Kebe, fils Kebe, joyeux anniversaire à Nayo. Balobi,
maître abali maître avocat abali maîtresse avocate maman nanga ko aneza ndenge nini joyeux anniversaire na yo joyeux anniversaire na prise moi commentaire qui va pas anniversaire à maître Kebe fils Kebe joyeux anniversaire balobi umela na se ya moyo yo simanzete omona bankoko na bankoko ya basi pe mibali libala ba maître avocat na ba maître avocat no mina mabe rozala wana le président to même na chite émission na biso dédicace et puis mot de la fin pour na lelo bien que jour nzamba kosonga so TP samedi to royal susipo to mega kosolo la batu après émission va tirer quelque chose. Ouais, nous allons profiter pour saluer mon frère dans un monde déjà nakacha ya plateau dans le banda ils a plateau te balimisanga dans un monde mon frère Olivier Vada les grands ingénieurs balobi ingénieur oyo azarana soukate donc et pas naé soki bosolo bake non batu basuki ye aoya ko avancer tala kaka non na ebisi yo ke non na mona ba ingénieur na soki na ye moto so pela pe saison ya muka mais akatika courant quel ingénieur Olivier Vada dans saluer Masarangai makwa kangunza makwa kangunza amena komba base yo na gangi makwa kangunza Olivier Vada voilà mutasa signalenga nona bombes bombarda de tous les temps voilà batu so ba moninga na plateau ba ozela la tanga ina tanga to tanga et puis ya futine ve babili na film à Dubaï a joué rôle à moninga rôle na babi rôle à LBJ babi ngi ato tas lo na lemba il faut mon lemba mystique tout on a ndam babi ngi bo yo pese lo lemba on peut se lo on peut ça va que kuna moi LBJ ko kenene Dubaï te mais babi ngi rôle te rôle on ezaki pas kenene Dubaï siko bombarda azwaki yango on irait à passant mon des arelo moboyo banoko leka wa logo tiango azuro la mutute azuro la mama ndo ko meka moto ki ba futi oh bo matanga ya bengi ya mode sala na sala tanga kebo ya mode sala kaka asala kana répétition asala ni na coulisse été abeta ni prière moko songolo te soki kombo ya Yesu te donc ngana ebika ke non muto abata na Yesu te abata na pamba dans les vides autant balobaki yo za eloka nzoto te donc on na Yesu te donc on a 22 000 singa mais muto atalo ba mona ke waka mutakala donc on continue ba salutation na ngabi na nga Yokasi Yondo Roger Yondo Jean-Paul Mboyo Bafwa Florence mes condoléances à toute la famille vraiment Masalanga Masamba Mams vienanga Masamba Mams Bambo Tebele ba mes condoléances pe na Masamba Mams et même pour tout engambe yagode mbongo Bambo Tebele Masarangai Gisile Musese Izedoko Papito Kindudi Mukonza bana komina Lemba Bambo Tebele Alpha Bokole Gigi Bokole Venanga Bobo Bokole Venanga Mando Philippe Papa na Girlan Bambo Tebele na venanga Samu Pengo Mei Dodo Lipoati wana beneza de la part toujours ya Bombez Bombarda Dodo Lipoati Bambo Tebele donc na baso balinganga elo wasuka ok na landa oza partie du verre na landa artère moi pe munene akala banda na bango pe ba pena bato ke obundi mo bitumba 40-45 alors ba soki amoni mutu lokola modéro alors là place bataki limite dit pour sinon limite c'est une osima ba solution surtout ma mutali scénario c'est pour ça que ba manifestation surtout aussi modéro ça attends ba c'est tout ça parce que scénario yo mise dans scénario oui ça c'est vrai attends na ba vieux natanga kombo mutango tanga kombo José de Londres ayebi mon frère attends moninga na ba vieux ngalufa de ce que kamobo toké na coulisse poto loba makambo etali écriture ba loba que nous avons un scénariste ici
Quand on peut monter de Londres, ça la condamné. Si la bilele. José, tout ça il m'a belé moko impossible. On a frère nanga. À l'époque là, avec un succès moko, donc on a ébissio. Succès José de Londres nazaki nango. T'as tout la TV kabo Ombalo Mumba. Batuni hôtel à théâtre dans Zakaria. Abinga théâtre na tala ngoka sona moni José de Londres. Donc lelo bato baoleka na ba internet baotala bango même na bachombo mais bana ba succès wana kaka te so balobi na biso bo so babi na biso bo totambola nzela ngeza kotambola mena boyko bébé moko mena bébé mam koko mo bona mona na ye akoko pa mona wana pa nga za mama koko nazo lakse ngai aboka boye amoni ngai abi papa na lukaka yo mwana nga ona tamboli na ba hôpitaux ebele aliaka te mukola muna ki ozolia bi maman je meme anob abenga nga meme je vais manger comme modéro donc mima na hôpital te mwana koma kolia OK afongoli songa liputa pinga $30 na bisete mama zwa natalika passe outil donc qui passe na mutema nga bi mama zwa merci beaucoup habité naza musufa te navanda na bakoko na nga bala nga nyoso bazaka na poto o koko na nga mama naza kuna donc nakoma obundaka la bakoko na nga ngala la musufa te zwa $30 ozo mérité hôpital elibiso mbongo ya pamba tala hôpital a soleza yo ambiance parce que monsieur si la thème est toujours à choisir il faut qu'en tout cas émission merci vraiment au tout balanda qui Karis dit sunyo sur ma kambu bambi meilleur vena bino et to continuer toujours qu'on s'abonner na Karine Yamado en fait que to soit bilingue ya boye ce que monsieur c'est ce qui bino to pe sa merci na kolo support pe biso pema et pourquoi pas à gloire ngwa moto fa 3 azaki derrière la caméra et Karine Yamado à cette chaîne venanga Michel Lef le grand saoudien na zonga na pesa petite sœur nanga oyo mbote vraiment azala nanga bien na vie na tigala ko beba na été azala toujours respect Karine Yamado vraiment nazo saluer yo Karine Yamado nako leka jamais na chaîne na yo sana yebiso makambo oyo donc une petite sœur oyo vraiment parmi ba petite sœur donc azala nanga penza donc très bien quoi donc ba biso belé Karine Yamado merci vraiment Venangai Michel Lef le grand saoudien et c'est vraiment Mikolo na mon ancienneté et l'autre côté je sais pas qu'est-ce qui ne va pas nous surtout au kozwa vidéo au rotala yango parce que nazaka na numéro na yemoko kaka na numéro ezandenge nini aza bien tout ça soit il y a un problème dans un déplacement tonine donc et ça là vraiment qui to côté par rapport à silence il y a Venangai Michel Lef le grand saoudien muto ko lande émission oyo pardon akomelanga ne bata eta ya Venangai Michel Lef le grand saoudien ngana bino tokutani na mikolo ekoya au revoir bye.